mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pete mbezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu batu babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana sobo taliba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soins de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembezali ezate président des églises de réveil mon général mon évêque Albert Kakenza. Je ne sais pas pendant combien des années. Tu vois quand tu es réunion des réveils Salemi et Sangesi ba l'idée nyonso des églises. Le moment où je quand na masolo que il paraît que et comme le général Estonie ka fouta recommande. Vous avez formé ah vous avez voyagé. Oui, la voyage que toi là tu on dit bien vous allez informer na votre formation mais en retard. Parce que tu dis ba procédure ni Salema qui pour élire le remplaçant. Ok. Vous comprenez? Bon. Tout le monde qui est église de réveil RSC. Après tout, comment le commis au conseil des églises de réveil. Ce que tu sais, c'est RSC Zanini au conseil Zanini. Ok. Bon. Tout le monde qui est le RSC, c'est l'institution aux Okamba, toutes les églises de réveil. Très bien. Après tout, comment le RSC a commis le travail sur la plateforme. C'est la base par l'église, c'est la base de RSC. Parce que RSC c'est une institution, toute la plateforme. Bon, quand il y a RSC, parmi les fondateurs, l'évangéliste qui est un cofondateur, c'est lui-même qui a fait sortir de l'argent pour la personnalité juridique. Okay. Tu as évité les lois et voici les amis qui à ça la CPC. Qu'est-ce qui a fait que à ça la CPC? CPC plateforme. Plateforme. Ok. Et pour connaître la plateforme, c'est plus de 10 plateformes.
l'autre moni au conseil des églises de réveil. Mais surtout au conseil des églises de réveil, et ça dit c'est quelques plateformes, la plateforme sous basée na kati na au conseil wanate. Ce que yebisanga, bomoko ekouta wapi. Sauf que l'église catholique de Konangai, Congo Lubumate, monde entier, basaka na rythme moko. Et ce que je me dis de réveil, mais ce que je me dis de boulot, il y a soukeza. Au côté de l'église, basi sans bitamba là-bas côté. Ok. Côté basi sans na pantalon bas côté. D'abord contradiction. Beaucoup l'église, mobali akobala basi mibali. Côté akobala basi mibali te. Beaucoup l'église, okomela masanga za lisomo te. Côté okomela masanga te. Déjà était trouble. Trouble, oui. Révérend pasteur évangéliste, le fils du père, révérend pasteur Ernest Mongo, Oazali, représentant légal de l'église béni de Dieu, où ils ont mis Kitambo, en allant vers Vélodrome, en allant vers Maison Mongo. Voilà. Donc, tout ça, j'ai la papa, la plateau, la biseau, tout ça, les cinq pour EBT. Azem Moussa Mouné le dimanche passé, beaucoup de images na souka wapi akende ko fongola tempelo ya ngambo na masina kuna wo ndema pesi mission ya ko fongola ndele luta tongo to ko vendre la tene kametali mission ya ecclesia na mboka na mokili na libota ezaka nini pe ecclesia kanini to ko bango na tongo ya lelo. Merci bongo na ndeko krenu kulembu na ngambo na machine ndeko nanga kuna adanzola qui est ce mobile ya bato ya mama Francine Nganga na pesi mbote na bosanité na pesi merci bongo nandeko Chico punga na ngam na caméra bongo bandeko zo na kabiso pena bipai nzambe apambola bino to qu'est-ce que c'est que l'homme de Dieu le révérend pasteur Ernest Mongo l'évangéliste. Shalom papa na biso Ernest Mongo. Shalom DG Donam Kewa, shalom na balenda biso émission Kelelo tout bisika bazali nzambe na ngai apambola bino. Dimanche le 25 pasteur Ernest Mongo dimanche passé bozala ki na musala munene salama ki na ngambo na masina kuna na biso tokocha image na suka mais eleke na ndenge nini. Oui, eleke kitoko mingi vraiment bana nzambe ba répondre ki massivement et le que simba ki motema na ngai parce que ba pasteur bazaki ebele mukolo yango. Vraiment ebele mukolo yango et puis bandima qui vraiment nzambe na biso ndelo ke sunga kinga natala ki quartier wana eza quartier moko munene makasi koleka et puis na mona ki base eza pa na population moko makasi alors il fallait que l'église vraiment ait place nesika wana pour eba ko sunga milimo ozali nzinga parce que kuna la salle qui programme la réception na zo ya chaque jeudi à partir de 8h ti 12h. OK. Réception zo aider bato belé ba ko zo ba révélation ba vie na bango parce que bato belé ba kantaration na kamuzo marché te faut no tale c'est pas nganga il faut nganga sala bonzo nganga zo ko kanga lisusu. OK. Nganga zo ko bloquer lisusu. Nzo kanzamba to ba info comment je te répondrai et je transfère des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc bandeko bayaki parce que ba révélation moko ya somo et toujours croire que na mikolo ya bato belé ba resource na nzambo ya nesika wana pour te bela koluka ye afin que bazo le but qu'on a ba révélation ba vie na bango. Quand on est comme nous qui ni malembe kolonga kitamo malamoko comme na masina ba masina ka ya kumboka moko ya kaka comme moko matata ni nzamba orienté facilement parce que moi malamoko pe église tomami wana na facilité bien moi koko so pesa ki pona ko église na masina. Non, on a qui déjà côté une église protestante na masina. On a venu Mutumo c'est numéro 20. Voilà qui église il y a je crois 34e communauté et na bana côté de une église wana et na yebana ki na église wana à partir ya maman moko ici quand tu vas qu'on église na le panga maman wana maman Blandine mobal na ye papa mambu asalaka accident akota ka hôpital mona Kitambo. Le accident salaka musuni se longo kana lokolo ku ezomonana alors là en tant qu'évangéliste na kenda ko bonda na hôpital kota mona hôpital ton accueilli na salle na bango na bandi côté ya bango ko lendisa bango nzoka makambo na olebela bango ne makambo bazaki nango bandi ko libota mama leli makasi et na tout ni besoin ko boye ko sana boye na problème nini to ba expliquer accident papa tala fallait ba kata yeko to poso koto ba bamba koto tout ça. On a signé le colon, on a sali déclaration au nom de Jésus, na bondeli, na keyi na ngape. Tant que le docteur a eu pansement, a fondé le colon, a moni musuni boti. Docteur a bangi, a dit
mais aux miracles il y a un problème mais qui a ôté jeune mo ôté qui a wa abondela ki simana ye ne to moni makambo bulu kelanga jeune wana baluki singa tibe ko zonga na bangi tant na ye na hôpital au docteur na posana yo na connais pas docteur ndazui enveloppe y action de grâce OK a pesinga docteur ya hôpital ayebisinga na engagé un hôpital nanga to travail biso mibale ce qui nga na traiter malade na monongo clarté na bengi yo pe oyeko traiter na molimo ayeko oui très bien nini extension masina ezali foi ya bilembo ko la c'est le 4 ministère ya pasteur Ernest Mongo nazo pesa connaissance d'abord il y a bateau et c'est que tout ça l'église ou tekinde wana na koma ki engagé en hôpital docteur ça la opération mutumoko normal après quelques heures complications hier docteur atali o le kamozali abenginga na ye na bondeli nzamba talisa yo mutu wana nzoka na simaka bakisi na compagnie c'est ko retour ndexko bandi bazoyer tali ba déclaration na baby esprit wana avant de kimia sikoyo maman na sikoyo na hôpital abandi ko yasko e pananga wana na zaka na équipe intercession ya bandako na kataka militaire na STP maman na sikoyo abandi ko ya prier à côté d'intercession na comme ko former une intercession ko encadrer une intercession avec un jeune garçon comme qui est Joël mon amké na jusqu'au moment wana na comme qui une évangélisation ba suivi na bandi ko encadrer mon wana et bête que un jour les kambo salem ta ba bimi sikoyo na hôpital bazongi na masina basolo na pasteur na masina pasteur na benginga na baleki na kosambela kuna na masina et nous avons une révélation moko nzamba tasinga na moni misala mabe na kati na église wana na sona pasteur a rejeté kiango après quelques temps église vous a troublé bakangi église uma complication moko songolo ale mama ona sikoyo na courage ke nango azuba mama ba nosala ba intercession ba benginga to na kei na bandiko ndela bango na kuti makabene ka molimo na bondeli na landeli na encadrer bango et to bandiko travailler et c'est le moment il nous na masina oyo on est quand même évoluer nous ça va ça et ailleurs que ba pasteur musu ba ko kota kuna le rôle ngana na batante ba ça ko détourner un peu vision tout ça alors moi on a formé le quoi comme dans Mathieu Joël il est sur abandi ko landela musala wana so landeli aye papa na moni ko na bono sala bo ça va ngamo ko landela musala wana et notre équipe motokei kuna tout ça les ba retraite to bundeli nzamba confirmer que non cette fois-ci nous avons en charge neto s'organiser qui to dédié to dédicacé yango pa nzambe pour to bongisa makambo nyonso de dimanche l'équipe to na dédicace kuna na masina to vandisi makambo nyonso et semaine nyonso pe nazali kuna kaka pona tia fondation cette fois-ci musala etambola malamu kala mingi tende to qu'est-ce qu'on a kingasen kuna ozi munima mutu to ibibi munima mutu to kine kuna te biso na évangéliste partout taka makolo a gagner kaka neti na kingasen eloko ezate ba pesinga nde lupango moko na ke na vérifier ni ezali na obanda musala kala mingi te donc je crois dans 3 mois 6 mois déjà église côté le makuno. Très bien. Ezali bilembo ya musana nzambe esengi musana na yeta moya na bilembo pe mikabika museli au moins de séquence yango koma et ko ganga tala lelo ben de Dieu ya masine formé parce que nzamba travailler ki nzela musala na ye le but que pesime de bota moko bongo musala wana nde e boti le ben de Dieu masina o kolo déjà a bien ko créer yango auto dimanche le 18 août 2019 ne fomomi pe bandi ko sa musala yango ticket kolo a kumisama bongo tozokota na mama comme lelo ko ba imagine ko suka bugo mwana nini ko ngeleke ko na ngamo na masina ndeko na adanto la kesi déjà à après bon c'est biso binini wana papa tout sur la mukele na tongo to dimanche boy bisa biso no devoir to tina ecclesia ko sala nini pe ko bota nini pe memi nini pe ecclesia ngoza kanini bonela bandela mutu le biso to bananu église to eyamba to ecclesia tu sais que pasteur Ernest Mongo. Et je crois que l'église doit se retrouver au milieu du village pour dire que mission église est d'abord pour etia kimia. OK. Mission église ezali pour etia kimia na kati na mboka. Alors tant on bela église ezali ba o ba yambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur nde basangani esika moko pona koyoka nzambe na bango. Et mission na bango ezali koyeba ko gagner
ba âme nyonso o baza prise en otage dans le monde des ténèbres ko perfectionner bango afin que ba yeba ko zwa ligne ya kotambola to pe droiture ya kotambola na ba vie na bango et église ezo jouer rôle moko makasi na kati na mboka. Ce côté de l'église, nous avons 5 000 membres, 2 000 membres, 500 membres, 200 membres. Et dans 4 l'église, on a remarqué que kuluna, batika kuluna, bakota en église, mi batika mi bakota en église, bandumba bakota, batika kindumba bakota en 4 l'église. Et tant que suko bazo qui na 4 na société, bazo qui na bonne conscience parce que l'église est préparée bango. Donc en quelque sorte, l'église, ils allaient préparer batou pour que tambo la conscience pire, pour que tambo la malam. Et chaque église a une mission particulière où on appelle ça par rapport à bisika où azali kotia yango. Notre mission la biso, toute mission où on appelle ça na kat na musana ye, ezali côté ya repentance, pe pardon ya péché. Batu babongo la mitema na bango ba ye banzambe. Et na kat na bongo la mitema na bango ba o bakangami ba kangolama, ba o bakangami ba fungwama. Parce que le pays ils allaient ensemble. Il y a Babota, Ndesali Mboka, Ezala. Vous comprenez? Alors, ceux qui Babota, Eza Malamute, Mboka peut vous en malamute. On peut cet exemple. Ceux qui famille, oh, Bana Bazam Yibi. Et que Basali qui Bana là dans le gouvernement. Bon, qu'on est qu'à quoi Yibi. Parce que ceux qui église étaient à Mabota, Babani Kosambe la Bota bonne mettait Manabango. Et Batoa ta bazo quand on a quatre gouvernement, bah quand on a conscience nous pire, nous savons et qu'on sait les malam. Il y a un moment de gouvernement et c'est nous qui tourner et aider l'église Makasi pour l'église élargir l'espace et l'évangélisation. Le roi de l'autre comme le système Kuluna, Bazoboma, Kobota, Tubilo, Kata, Mapota, par-ci par-là. Monsieur l'église a eu la possibilité de côté en affaire au fond pour la cobonde de la paix côté, Bakuna, Bakobon la métier Manabango, l'homme va servir la nation. Donc l'église est un joueur un rôle très capital. Il y a le but de c'est l'église est bonne de la peau de Kakime et Mboka. Et ce côté là, Mboka ya kala. Au moment que Baoua, Baneko se confie mingi na basali na Nzambe pour la réussir na bitumba na bango. Sauf que les 2 rois 20 au moment où tu comme Makasi Josaphat. Tant Josaphat a que les bitumba 2 pays basali ba combattre. Tant la kende bitumba, ce qui est plus grave, ayebisi armée, ayebisi ba tunioso. Ils ont mindo quitté. Ils ont soldats. Mais pour tout réussir, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Vous comprenez? Mais nous, l'église est perdre valeur nango. Et perdre valeur nango. Pourquoi perdre valeur nango? Mingi à cause peut-être il y a kozanga makoki to pe kozanga ba moyen, mingi peut-être il y a comportement ya basali na Nzambe, ba gisement na bango makambo na bango, ne esali que perdre moyen nango. Et le plus grand problème, na senga toujours pardon bande ko bande bisanga, ezali ba o Nzamba tomboli pembeni ya bakonzi. Ne basali mission na bango ndenge sengelité. Vous comprenez? Pour ce temps le calamité la Jérémie, tant la liboso ya roi, azako le roi ainsi dit l'Éternel, na négativité to la positivité azon le bandengeza. Mais lelo basal na Nzambe bakomi ko caresser bakonzi, bakomi ko kitana se ya bakonzi, alors ba perdre autorité na bango. Or basal na Nzambe bango de ba na bateau ya commandement na kate na mboka oyo. Vous comprenez? Alors ceux qui battent les basangani batalaka makasi. Et nous comme nous perdre valeur na bango parce que basangani te. Bayinani entre bango, bakomi ko kakotonga na kofinga na koelana et déstabiliser l'église na Nzambe lelo, to va le sous vraiment la valeur te. Yango mboka na biso mobe kende liboso ezate. Depuis moko kende liboso, ezana armée te, ezana gouvernement te, ezana église. Ce que l'église comprend les missions de la nation et qu'on récupère le pouvoir. Très bien. Je crois que vous avez besoin de Italie, valeur l'église, topé mission de l'église, nabiso au colatindaki. Maintenant, ton côté qui n'a juste n'a pas de débit, pour le bi, mission église a dit que d'abord que bon, le sabetu metema, comme on kat nankolo. Puis les sika ou sangi si ba yeng meto ba santu, ne ba nimi ba nimani na mimoko pour na kusela musala nzambe. Ce que ton total la mission, est-ce que l'église et zo reçu malamu te pour les abattre dans mon climat kat l'église papa. Tout le monde même so aucun kat l'église au côté ba politicien. Oh ba ministre, ba député, ba honorable ba na kat l'église. Tout le monde a dit que ba zo côté
ozo bon cette mitema eza na église pour te moto aza na politique aza zuzi tanga okenya sala musala na yena ndenge ainsi dit l'Éternel. Ezali pour la nini parce que l'église a comprendre vision où les hommes de Dieu auto bingi ba pasteur ndobaki olobaki opengala ki wana ne bazo ko te comme ma ecclesia na esikanem. Oui, bah pasteur, bah homme de Dieu, bah perdre mission na bango. Bazo ko kasusu côté la vérité té. Bah comme ko banga côté la vérité et de deux, bah comme ko luka peut-être pour ba gagner na ba besoin na bango. Mais bah peut s'appeler évangile les athées. Vous savez le lot dans le bagelo moko Jésus-Christ yenda dali nzambe pe exemple na biso. Babel a chrétien qui veut dire comme Christ. Comme Christ. Mais tant qu'on continue à chant l'évangélisation, première prédication c'est la repentance. Marc chapitre 1 verset 15. Mais ce qui est grave c'est quoi? Tant qu'il y a Koufi, que ce qu'on a eu message à Souka c'était toujours sur la repentance. Dans Ligue 24 47. Mais la repentance c'est la base. Et que bon le thème. Mais diable Nekbundo qui n'a a sali qui a étouffé le message de la repentance. Avec ici Batou, Bilo comme Okili, tout ça. Et Batou, comme quoi l'église qui a pour bazoua, pour réussir à kende de bosso. Balingi soumé maté à wanate. Et ba pasteur pour la faiblesse wana ba bungi si maté à sur la repentance. Comme la prédiction, nous avons tout ça, et Dieu va profiter à côté de la miracle de l'Okuta pour déstabiliser l'église. À côté de miracle de l'Okuta, à côté de la profession de l'Okuta pour déstabiliser l'église. L'église est au côté de Msamutu. Vous savez, dans le Baka, David a qui n'a pas 4 ou officiellement. Mais tant que ma casse na malade naie, Bible que basi 4 baki na makoki ko satisfaire yete. Il fallait que les vierge moko ou yebi mibalite ne ba pesa David ala lana David pour réchauffer David. Et le temps où le biso tout le David a ça le gouvernement. Vous comprenez? David a le gouvernement en Mboka où il commet un problème, il commet un pokoso. Alors, basi 4, on a basali, on a pembeni, on a 4 gouvernement. Bazoko kale susuko jouer rôle na bangote pour te gouvernement ils ont makasi nango. Il faut siko baluka ba notion à vierge. Baluka église na simbité, église na quantité et yebi mon côté. Église vendre la zamba peut-être parce qu'il y a des certains de débat yebanité. Mais bazaba pousser na kata bazapa na grâce à makasi. Bango de ce qu'on zamba zo linga bimisa pour bailler ko soutenir mboka na ye. Vous comprenez? Au moment où Élie a zo kima Akab et tant il a kima Jezabel. Amoni na komi na souka zo ye moko aussi na fort mais nzam c'est gagné. Il y en a encore. Il y en a encore. Donc il y a des certains de Dieu où il y a des bangote. Mais il y a des sacrifices, des gènes, des retraites pour les mboka. Nous devons citer pour défendre les causes de mboka. Parce que la minute, mboka va réussir ceux qui église était limitée. Alors on va comprendre le pensaté. Parce que on va reconnaître que mboka est un ensemble. Pays est un ensemble. Mais l'imo est un ensemble. Il y a côté politique. Et puis nous avons na côté politique. Mission nangai ezina te ya repentance. Donc ce qui est la politique, c'est que nakela bosa la mission nanga. Nakete ya repentance. Ne mission onzambe apesa yango. To comme le tango moko ceux qui te zongi na bonzambe te to kozwa kimia na mboko te. Pour to zwa kimia essayer to zonga na bonzambe. La Bible déclare sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous savez Israël est en abîmé en Égypte. Abandonné ko servir Nzambe. Abandonné servir Nzambe. Tellement si ba mené na désert, ba côté na terre promise, ba servir Nzambe, ba yenge ba biloko ba ko bosa na Nzambe. Et la Bible déclare yemoko Nzambe a livré ki bango na maboko ya bango na bango. Ba nokwani il fallait qu'Israël va revenir repensambe pour que Nzambe aille basoko pesa ba koki ya convaincre bitumba na bango na bango. Vous comprenez? Le mboka na biso ya o bona go ba Rwanda mboka moko boye bato saka na biso o bato mais tango Congo ezali Congo ya Congo. Est-ce que Rwanda ko fuka devant Congo?
to Ouganda ko fuka devant Congo, c'est pratiquement impossible. Mais surtout vivre makambo, c'est parce que le bon Nzambe et c'est longo et likolo na biso. Et c'est longo parce que na minute mboka na biso eza siko na scène na contrôle na Nzambe. Nzambe sa zui jugement ya mboka oyo. Azui jugement ya basali na ye. Azui jugement ya bakonza mboka. Azui esa kangi nyoso. Tout au ça, surtout revenir et pas Nzambe, toko solution, toko tâtonner, jusqu'à ce qu'il y aura un jour où Nzamba ko décider na bon Nzambe na ye pour aller bako restaurer qui bien na mboka oyo, parce que Congo Zamboka ya laka, Nzamba ose la Congo pour attendre cette évangélisation dans le monde entier. Merci beaucoup, au revoir, pasteur Ernest Mongo. Je crois que vous êtes en direct, vous avez expliqué par rapport à la mission d'église. Mais révérend, quand on a l'église dans Bissonelo, vous avez acquis même vous avez le gouvernement, tout un église, même le gouvernement, vous avez dit que l'église, bon, vous avez apporté l'autre côté d'abord sur le plan physique, même la Mboka. Au moins, l'église, elle avait qualité. L'église est dans l'hôpitalité, l'église vit d'abord financièrement et pendant que au cours de l'église, les gens vont venir sur le Congo, et tu l'autre dimanche, au cours de la venir sur toute l'église, dans 8, 19, 20, 21, 23, nous allons la mouki pour l'église, l'équipe même nombre d'écoles, l'équipe même nombre d'hôpitaux, mais l'église, il y a apporter l'autre côté sur le plan physique. Est-ce que celui qui doit apporter l'autre côté sur le plan physique pour le gouvernement, est-ce que le message est côté à ma deuxième question? Pourquoi repentance côté à l'église? Bien va passer aux autres voyage, prospérité. Pourquoi repentance c'est kimi? C'est parce que bien va passer pour la malamouté, pour la kipidité, pour dans le kuta, pour la bonumba, mais c'est que message était amaté par révérend pasteur Ernest Mongo. Oui, et la première chose au tient accent l'église des réveils. La église. Mais quand on parle d'église catholique, c'est une église. Mais la catholique, base yamboka presque est catholique. Ok. Soit libre hôpital minene, soit libre école minene na mboka c'est catholique. Vous comprenez? Soit que l'église protestante, le nom on a ba université zali. Donc l'église qui mangue c'est ba université zali. Biso l'église de réveil n'est toujours un problème. Oui, en 1967, on a fait pas que Bimaki, l'église école les athées, hôpital les athées, l'église de réveil a un impact dans le Congo. Na senga toujours pardon na ba papa nanga parce que biso ba oyo ceux qui nous embêtent tu biska to kendete. Papa na biso a fait pas quoi. Papa a aidé Nabal. Notre ayon évangile. Évangile nini aote na Swahili bato baso bongo na mitema ba délivrance ya tiko tek ezobima bon bande ko nzema malamu balimbisa ngai penda pardon na bonde bino tali sanga siko mwana nini ya ID na bala oyo a bénéficié na grâce wana aosa la miracle ba infirme ba kakatani ba avec ba zomona azali wapi ouais to ko comme pas mal kamususu de deux. L'église nzambe malamu pe eza ebele na Congo. Yebisanga pasteur ni nzambe malamu wa sali kombo na mboka oyo pa ko ningisa ki nzambe malamu. Vous comprenez? OK. Pour dire qu'il n'y avait pas vraiment une base ou une critique à continuité. Très bien. Tu es dans la l'église des réveils. Lelo oyo tout le monde qui biso dans total l'église Sobanda, tu es koyeba que président des églises des réveils en général mon évêque Albert Kakenza. Je ne sais pas pendant combien des années. Tu as dit que réunion des réveils Salemi et Sangé si ba l'idée des églises. Le moment où je suis dans ma solo, il paraît que comme le général Sonic a fait de recommande. Vous avez formé? Vous avez voyagé? Oui, la voyage. Que toi, on est bien, vous allez informer. Vous avez une information. Mais en retard. Parce que tu as dit que procédure, il est Salema qui pour élire les remplaçants. Ok. Vous comprenez? Bon. Tout le monde qui est église de réveil RSC. Après, tu es comment le commis au conseil des églises de réveil. Ce que tu sais, c'est RSC Zanini, au conseil Zanini. Ok. Bon. Tout le monde qui est le RSC, c'est l'institution aux Okamba, toutes les églises de réveil. Très bien. Après, tu es comment le RSC a comme le travail avec la plateforme. C'est la base par l'église, c'est la base de RSC. Parce que RSC c'est une institution, toute la plateforme. Bon, la RSC parmi les fondateurs
l'évangéliste qui est cofondateur. C'est lui-même qui a fait sortir de l'argent pour la personnalité juridique. Okay. Pour éviter les lois et voir ces amis à la CPC. Qu'est-ce qui a fait que à la CPC pendant que la RSC CPC plateforme. Plateforme. Ok. Et pour connaître la plateforme, c'est plus de 10 plateformes. C'est quoi la plateforme, ce qui est salami, il y a un de signaler et ça la RSC. Est-ce que RSC a dirigé la plateforme? Est-ce que RSC a contrôlé la plateforme? L'autre au conseil des églises de réveil. Mais si on au conseil des églises de réveil, au moins, il s'agit de quelques plateformes. La plateforme, c'est basé dans le conseil. Ce qu'on y a bisanga, bomoko et kouta wapi. Ce que l'église catholique de Konangai, Congo de Bumate, monde entier, basaka na rythme moko. Aucune église qui m'a liste dans le rythme moko, attends comme il donne le besoin de cada zone na bomoko. Et bah ça la ligne moko. Basaka na ligne moko. Mais ce qu'on a le dit de réveil, mais ce qu'on a le boulot ya soukeza. Au côté l'église basi sans bitamba la bakotate. OK. Côté basi sans na pantalon bakotate. OK. D'abord contradiction. Beaucoup l'église mobali akobala basi mibale. Côté akobala basi mibale te. Beaucoup l'église okomela na sangeza lisomo te. Côté okomela masanga te. Déjà était trouble. Trouble oui. Tozo koka kozwa makoki ya kovandisa église de réveil na bomo côté. Et vont juste qu'ils amènent qui la bundi na bandenge nyonso. Le seul à lité. Pas traiter na moni. À lini ko sangisa église de réveil et comme na bomoko. Mais à côté na bitunda moko au côté EDT. Bon, on ko mibale, bat bomi de église de réveil. Et ça peut le gouvernement na biso ya Congo. Pourquoi? Parce que ça d'abord na bomoko te. Et je pense à Batoumi Kanda, l'église sainte Bayeba et Sikane de Batouana Baouti. Des autres n'est pas l'église de réveil. Le gouvernement à l'indicat des autres. Non, il y a sérieux. Ce qui toujours le bas, peut-être peut se pas ta conseil. Très bien. Ok. Mais je le gouvernement, au côté de gouvernement. Mais par exemple, il y a gouverneur de la ville. Mais gouverneur de la ville, le Makambo, tout le monde les a passés. Bambouteillage, bakuluna, banini, tout ça. Or, gouvernement de la ville, Azaka Ndenge Mokona Moïse dans la zone de Salibota en Israël. Conseil au Moïse, il n'y a pas beaucoup de Jétro. Ndenge peut se gouverner de la ville. Ce n'est pas Zolokanga. Azaka la facilité à diriger Mboka Oyo. Parce que le pays n'a pas de ville ou Zokamba, ils ont divisé dans les quartiers. D'abord, la commune. Et chaque commune est divisée dans le quartier. Et chaque quartier est divisé dans la rue. Et chaque rue est la représentation en haut. Chaque quartier peut avoir la représentation en haut. Et chaque commune la même chose. Alors, il faut aller là d'abord. Chaque chef de la rue a le droit de dire que balabala na ye. Na rien na ye. Bademaki mutu, basalaki boye des mine. Il faut amener un rapport, on n'est pas chef du quartier. Chef du quartier, il faut attendre la mesure de ce qui va pas la solution exacte, à qui n'est pas bourgmestre. Et bourgmestre, à qui n'est pas gouverneur. Vous comprenez? Vous voyez que quartier où il faut mieux poste la police et à la haut. Quartier où il faut mieux poste à la haut. Le chef de la rue, naba mai retourne dans le quartier là. Avec la facilité de s'organiser, balabala wana ba bongo samwana wana. Voilà. Et c'est pour d'abord tambo la bilo de job, tambo na balabala nyoso tuna. Na balabala au chef de la rue même. Baye banité. L'église peut donner balabala ngopé belé. Baye banité, l'église. Donc l'église d'abord est identifié té. N'était ce qui nani le président qui devait accueillir un nombre des églises dans chaque commune, chaque quartier, tout ça. Donc, il y a des choses où ceux qui nous ont bassali biso faveur, n'est peut-être Batubagoyaka, Bakokosaka, erreur, on a tout ça un problème très sérieux. Moi, on a télémé les papas naïe à Molimo, a fingi papa naïe. A manqué papa naïe, ba suspendre yé, moi na tombo qui a bimi. Un collègue passé bologoti. Lobi pas que le collègue dans nos côtés, sans qu'il va ba outi wapi, ba consacré. Moi na bimi l'église pour sa sainte fille moko songolo.
bavandisi aboya bimi ake na commune oyo abandi mpe kofungola l'église lobi ake mpe kozwa mikanda na commune commune baza na posa te mbongo nde mbongo bazwika moyo mposa mikanda enyonso oyo edétruire alors soki lelo oyo église esangani na bomoko mboka oyo eke liboso. Merci. Reverend Pasteur Ernest, nous avons dans l'église, apport à l'église dans le Congo. Beaucoup de personnes sont comme gouvernement, tout ça, gouvernement, nous mettons des exemples. Tant la venue là-bas, le cola, na ba Kasavubu, na ba Makala, ba Rompokuta, ba église ali 10, na venue moko. Mais la carte na venue on a salité zali. Pendant que les fidèles de l'église dimanche ba gocha offrande, ba gocha dîme, ba gocha offrande du prophète. Bagocha offrande bassin misala bagocha offrande belé ko ça dans l'église mais to kiti ba passer bango basa na venir ba baké to sala musala moko awa to yoki ngote ba osala gouvernement ko sala bango pendant que l'église aussi a un devoir ya ko la salité wana est-ce qu'il faut gouvernement longwa ministre premier ministre longwa ko le gouverneur longwa ko na pas na tel de ville a na vénériel wana c'est musala pendant que l'église dans l'église l'église zani Yango toujours le bac église en général. Mais s'il y a des désordres en haut, yango qui est assez. Mais on peut sur exemple. Là il y a une église na veni Matadi. Na kota ki le pango na ki full. Bon c'est qui. Bundi ko na ko bonsa église. Tu kota ki balabala mutu ka la raté. OK. Matadi na c'est. Mais ko douter. Mutu ko ta raté. OK. Mais église c'est la salon. To somba basa ki to bazelo to benga ba to bunda to classe ti lelo. C'était l'église. Et il y a aussi des églises où il y a des actions sociales. Oui, Mokolomoko, Ndekomora Benga na poto. Oh non, pasteur Ernest, na oti na mbongo moko boye, opesa babola na kati na église. Ngabi en tout cas, na église, tu as na babola te. Mais mbongo wana esungata bato baza na pasi. Oh, problème te. Tozo mbongo wana, na pesi communiquer na église, to kenda na ba wenze, to sima basaki ya sukali, to somba ba savon to somba biloko ndenge ndenge to tiango pona mutuka pesa te to tiana ba pusu to kena tino hôpital ya Kitambo to baniko kabola na ba médecine interne na ba to ba pasi batika to kaboli na ba prière mokoleleki mama Esther mosako le prophétesse asengi bato bana savon ba ye to kinota ba pasi ba ye ye moka kumbi équipe mobimba ke na hôpital ba kaboli ba biloko tout ça donc et ça na église pe o sala misala ba prison ba ketika biloko et ça pe de église o ba sala makambo to parler sur l'église en général ne biloko to linga to bungisa peut-être pour mboka ya Congo eza mboko sengeli mokili banga yango mais tozo croire kala mingi te makambo zo changer na mboka pe mokili ko banga yango. Très bien. Ce qui église était mis mboka ko bongo wana mamusi ko simalango par rapport à l'église toujours surtout les hommes de Dieu toujours ce qu'on église des réveils catholique dans l'école naïe Kimbangi sana l'école naïe armée de Satan dans l'école naïe mais église de réveil ah on ne voit pas ces alliés mais l'église de réveil peut baser na ba l'école na peut nani que dirais-je ma défense maman on l'action me répond un peu avant l'hôpital naïe église de Mangé baser na hôpital il y a des églises où baser na hôpital baser na école ceux qui na Kitambo église na biso il y a plein d'évangiles dans l'école il y a des églises où baser na batelier oui tout ce que parce que église en général église de réveil l'église de réveil bon moko l'église de réveil vous avez de qualité Botongi pété musée et ben ça veut tant que offrande il y a des pasteurs oyo à sali pendant qu'il tibona souka zo offrande de 3000 francs à zo offrande de 2000 francs bazali dimanche pour bazali donc ce n'est pas seulement ba offrande faut tali makambo netinga ino ripso bo offrande ba ngai ngati za mabe na kat na ba église eza na ba église mususu oyo bazo souffrir na ba niveau moko kotia idete que pasteur pendako donc nako futa ndako problème dans mon église moi bengani pasteur na ndako parce que moi futa ndako ezate mazana église on a ba communauté église communautaire peut-être donc to comprendre mutu azana ndenge nzamba bengele pe ndenge osalela na suka nde moko na moko akorendre compte na musala o asalaki na temps o nzambe atikaki azana mokili oyo donc to na posa ndi ya kuluka bo moko na kati na ba église na biso so o to ba église de réveil pour soutenir Mboka. Oh, c'est très important. Sur le Pinakola Zongi, pasteur Ernest Mongo, est-ce que le pasteur Bakota Lola pose à pasteur? Pour notre moutouna, nous avons ndamate à Mikolo, l'homme de Dieu, Abi, ceux qui a commis soit ministre,
premier ministre aucun c'est pas pasteur nyoso parce que bato ba cause comme c'est mboka na biso Congo na biso comme ça ba pasteur pourquoi na quatre église okuta ba kuluna ba samela à peine église ba kuluna quel message ba oteya bato deuxièmement ba mama baza na quatre église bango baza ba sa ba pasteur mais mon pasteur aza grand pasteur à Congo pasteur ba biso mikolo aza pasteur munene masikoka mama mo lo pam asikoka lo pam siko le kola aza pasteur ayeba na kombo na ye si maman na maya lo béate faut ka procéder le minkande l'état landela ye ba soda le kuta ba ya ko limoger ma kili siko le penza nzamba zongi est-ce que ba pasteur à Congo ba kota lola. La Bible déclare il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses. Vous comprenez? Nzambe tanga boma ki mboka Noé. Multitude de gens bakufaki. Mais il y avait 8 personnes qui étaient sauvées. Tant nzamba bomi mboka Sodome na Gomorrhe. Multitude de gens bakufaki mais à la fin, il y avait 3 personnes qui étaient sauvées. Donc si ka ba faux baza ba juste bazanga raté. Et si ka ba juste baza ba faux bazanga raté. Mais toko juger pasteur lelo te pour lobi nzambe nemta yebiango. Ya woni nzamba boya to juger. Jugement atikela yemoko. Pour ayebi le pourquoi. Ngana ko yiba lelo obenga mo yibia sa mo yiba ki. Mais na butu na se repentir nzambe. Lobi na tongo yo obenga mo yibi. Mais nzamba obenga mo santu. De jugement solo to tikela nzambe. Et puis to bonde la kaka nzambe yemoko. Ayebe ko sala basali na ye ayebe ko tia conviction kat na bango ayebe ko bongo la mitema na bango. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses. Le na kota la faible, le bi na kota la makasi. Parcours est tellement moulai, total la haut à venir et bomber libiso. To ko récit. Mais pasteur reste mon ça rabiso pas sur mon mon demi l'église, net biso de l'église fait pas ko bongo na frère na pasteur té. Na faciliter aussi suspendre nga sur la selimbeba. Na sali ba suspendre nga mais pasteur ayibi mon église ba suspendre été bolito batela ye nzambe ndé mo agolandela dossier na ye pasteur azo sala marma be makasi tout ba net na accès boye papa Ernest oyebani mais ba yipsana que pasteur Ernest pasteur na yo a senté maman mo boye ou bien divorcé parce que bo mi limité tout ça n'a pas cité tout ça la nzambe mo ya ko juger non écoute maman ndimi vous savez yango tout sur l'éthique chrétienne, tu as dit que l'église est belle et botami na yango moko. Ndeko dona na koyebisa yo le moko na lobango mingi na mission. Tu as 3 sortes des hommes de Dieu. OK. Tous na oyo amitié moko nzamba yebi ete nzamba tia ete. Car le quoi yebi ba connaissance la Bible akekuna bomba moko ba benge pasteur zela kombo na kaka. Abani pe ko sanga sabato église peut vendre. Dégâts makasi. Mais nzamba yebi ete. Amen. Vous comprenez? Il y a aussi des pasteurs oyo bati bangonde kotia na volonté nzambete mais na volonté ya batu. Vous comprenez? Et ba pasteur wana baza pasteur bana ba limite na bango. Baza na suka na bango. Mais il y a des pasteurs oyo moko nzambe atie pour dire que azan alliance na pasteur wana. Azo tambuse pas zo landela ye. La Bible déclare le Saint-Esprit vous convaincra au péché. Quand azo ke na libunga nzamba ko interpeller conscience na ye. Pour azonge se na kat na nzela. Mais oyo amitia nana ko interpeller. O bataille kotia nana ko interpeller. Ndemo no bulu na kat na église. Il y a aussi des pasteurs qui sont appelés pour conduire, pour aider, pour soutenir les ministères. Parce que tout ça, il y a des pasteurs au service, il y a des pasteurs au ministère. Les pasteurs au service, il y a des pasteurs au service, la pémenia. Mais il y a des pasteurs au service, à longo de service, à qui comme un ministre. Ok. Oh, ba pasteur a ningo na bazaka na limite na bango. Bosoka kei akobana ko te ko sala musala selon o azwaki. Et tant que souka à perdre malamoko à cause de sikate mafuta sike ko tangate parce que il faut ça la mafuta ya moto nzamba tie. Vous comprenez? Yo longo na moto o ana boussole. Pour mon direction nzela mo peut-être bifurcation za liboso kona. Tant comme le bosso o kesu nzela parce que moto boussole vertical. Il faut toujours tomber dans le moteur à boussole pour y ton action. C'est là où se trouve le problème. Il y a même ça en Zambie. Bon, il peut se pasteur, boy, délivrance, oh, prophétie. Luka d'abord, yo, osana confiance en Zamboya yo. Bonde l'Anzambe, atia conviction kat na yo ya koyeba, na ko s'adresser, na ko s'attacher, na pasteur nani, na pasteur nini. Parce que le loba te belé ba zouami à cause de l'influence ya délivrance, to influence ya prophétie. Nga lo bango. Mwasi nanga dali mosakoli, oyo yebi, Esther Mungu. Moskaza mosakoli,
bon na dalbaka bolenga sala ka musala na nenga mabete non na mona na ngote beaucoup ça la journée prophétique 200 personnes avant na kiti abandi ko sakola pona 200 personnes yo ko lobate o kotika ka tali ya lobby OK ba musiba bazo lela na ba révélation bazo zwa mais mukolo moko te na ko tombola prophétie l'église la télévision mukolo moko na ko tombola ya boko mona prophétie boko mona non nous prêchons la parole. Nous avons besoin que les gens puissent nous suivre à travers la parole parce que les miracles bien-aimés passeront. Les prophéties passeront, c'est seule la parole qui va nous rester. Bien tout comme le temps Nzambe, il y a un surtout même ça la bande qu'on a un poteau. Et belé bazo souffrir à cause d'internet. Amen. Ça qui va tout Nzambe. À côté nous ne passons moi bien à s'attacher naïe. Nous ne passons moi aux prophétiser à s'attacher naïe. À ça les miracles, yo moko d'abord ça la confiance en Nzambe na yo bonde là. Nzamba benga na délivrance na ministère de délivrance. Na kati na église yo yebi na betoli solote. Bato okufa basekwa bazali baboma babika bazali bana bandeko to lobate bakanenga na ndenge mais je ne peux pas venir à l'église à la télévision pour prêcher la délivrance montrer les images faire non je dois chercher d'abord à prêcher la parole toujours le côté bato va se repentir les besoins ensemble parce que la vraie délivrance c'est la repentance la vraie délivrance c'est la conversion pour tous les délivrance c'est ceux qui ont se repentir te au leki na conversion te et que ça là et loko mokote na bomo inayo donc nous sommes arrivés au moment où nous devons prêcher plus la repentance, que les gens se répandent, c'est très important. Très bien. Tout ce qui est 5 minutes pour tous dans la vie sur le lot. Je crois que tu SMS tout le monde m'appelle pour moi tu es parce que si j'ai tellement ma casse tout le monde qui passer leur PC numéro na souka bo tuna mituna mais peut-être dans cette émission tous on a awa ne to pas dans la Brazzaville tous on a j'ai salé comme ça dia crepichu bonko ko depuis Brazzaville tous on a dans le kotoyo. Est-ce que l'église bien dédiée a-t-il la vision au la qui parce que l'église nous sait qui ça va passer la vision boye so après il en a changé naï après il en a changé naï tu as vision de la pessaï l'église bien dédiée mission au la pessaï par évangéliste Ernest Mongo botika ka wana côté à sangla ya solo peut pas bon la mitema pour bible zoloba mbebo na yote ekumisa yo mbebo ya mutu mususu donc moi je préfère que en tant qu'investigateur malamu boya rappel na ba quartier na ba avenue bozo tourna boya ndelaka comportement agissement boya ndelaka église vie tout ça dans toutes les églises les combats ne manquent pas parce que le combat a commencé depuis ciel depuis ciel donc même par la biso puis tout me cause là ba problème ba complication mais en réalité tous en assez na makolo na nzambe nous ne prêchons que sa parole notre côté est sûr qui voulait vous servir aujourd'hui. Amen. Josué chapitre 24. Après, on a côté servir l'Éternel sans réserve. Vous comprenez? Et le noter sur les choses cachées. Donc, souci nabiso ezakaka kumema libota nzambe na sena makona nzambe. Kumema libota nzambe na présence nzambe. Nde mission on nzamba pesi biso yango wana. Nazana kati na masina nazote sur modo kovandisa moboko comme église kovanda comme église kotambola. C'est ça notre rôle. Quand on a YouTube, beta béni de Dieu TV, contrôler ma terre, vous allez remarquer que nous avons mangé toujours le lokomoko. Pour toi, la compassion, ma casse. Bande que belé, bazana ba fonction, bazana ba pété belé, mingi ba quand on dirait zande ya bango tikalindengo na te lobby et que vous allez habinoter. Mais pendant que vous avez besoin ça ni, ça lelo et que vous bouka mbumanango lobby, mengo bible lobby, na Abdias chapitre 1 verset 15, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Oui, bien, député Moko na leki na sepela ke na lolenge na yika ya ko loba ya ko s'exprimer na vota ka payer. OK. Na ba en tout cas yepona na zomo na yeza na ba droiture il faut na soutenir na ba prière. Na yeko mona na ligne na bengi en tout cas na pour ça na est-ce que tout ça la pourquoi na bien non je suis qu'un simple serviteur de Dieu, j'ai besoin de prier pour toi, de commencer à prier pour toi. Donc je ne suis pas là à Katinga. Cela n'a pas si. Et après l'élection, on a échoué. Et puis on a dit que non, on dirait que nous qui était ma casse. Mais j'ai eu la conviction de prier pour lui, de lui soutenir. Mais à rejeter, on dirait,
Donc c'est comme ça, bato besoin de fonction, ce qui peut fonctionner bon dans la batumité, bato d'esprit na yebakate. Baso bossa na kenzamba za penzamba oza contrôle nyonso. Et loko nyonso esale mesena moyi oyo ezala kane bandeli, ezala kapena suka. Kaka nzambe ndeza kane bandeli te, azala kapena suka te. Mais lelo ba fonction besoin nango so s'adresser la directement, ba fonction besoin nango bobanda kangote. Et ce que besoin qui nango bokotika yango. Le plus grand problème tant beaucoup tika yango beaucoup vivre vinini vie ou beaucoup vivre tant beaucoup tika ba fonction besoin na ngona na biloko nous besoin na ngona et que dépendre na o besoin ça na lelo banda ki besoin na fonction na biloko wana bobo ça na nzambe te pe bobo ça na entourage te c'est très important ngana kana noko na ngaya noko na ngata kia yeba na na mbongo na ye mituka na ye tout ça abelaka oyebike apika crise na salle de bain moi c'est la gangi kwei boya bato ba yeba la tesebila mbango na hôpital ba benginga tana komi na hôpital na kuti a se retrouver na swana alobi noko mokile impamba mokile impamba ngabi noko nini abi na bato batsinga bilamba na yebi bango te yebi te na komi awa ndenge nini ye mtu zolanda ngai liwe ko na position nini oyebite nana kusunga yo oyebite aux fonctions, aux bokonzi, aux mbongo, aux musala la première chose, battez l'entourage parce qu'on ne sait jamais. Battez l'entourage, puis battez la mukolo na fonction, mukolo na bozui. Ozo sala lelo, yango nem to kotambusa yo, yango nem to kosunga yo. Bato to mona lelo oyo, vi bazo mene, ondimate, vi bazaka na 10 ans avant, 15 ans avant. Donc lelo et merci beaucoup. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, on peut l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tana tango ekoleka moninga.
moninga etala bato bakokende okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka tango ekomema ngai tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akenda ye misa mungolo we tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndenge na bomoi na yo epana yawe tango ekomema ndenge na bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe